Bandeko balandi, il y a Sentinelle TV, Shalom, Mbote, bonjour, ici quand nous allons. Nous allons on a breakfast en français, et un petit déjeuner, breakfast, c'est-à-dire petit déjeuner à Tongo. Breakfast à l'élo, ils allaient spécial Manchester, ils allaient émission au Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, Didier Forme, to pasteur Salomon Proverbe 30-30, yende a créé une émission, a créé une idéologie, a créé un peu par belé, yé peut me la ville à Manchester et Angleterre, pe na Londres. Donc moko ya ambassadeur na monde entier ba yebi ville à Manchester pe Londres, Liverpool, Birmingham, Leeds, Nicolo ya Manchester, Nicolo ya Proverbe 30-30 le pasteur de la diaspora. Alors na tongo ya lelo, na breakfast ya lelo, lokola ezali bongo sango malamu to ko banana na ko tanga bino bible. Exode 20. Exode sabiso parce que bato belé baningo kende l'église, bato belé bazomi benga ba pasteur, nzamba benga bangote, nzamba yebi bangote, basali pe fort ya koyekola makambo ngo baningo te ate. On a un pasteur ayebo te ate. Moi c'est pas ayebo te ate ali ba mikumbani kaka na kati église, bazo kambande mwana l'église comment bandoki na bandoki bazo diriger pasteur ndoki, diacre ndoki, chef à protocole ndoki, chef à intercession ndoki. Alors yo soko kota na babiloko ndengwa na vie na yo za la blocage na blocage. Chaque le 31 décembre au Ken église ba biso année aux la boy. Mais au moment bandi année tina suka elorote. Année au peu sous bandi kaka, lelo déjà to comme le 4 janvier 2019. Ba prometa bino bilo rebelé. Mais nazo sabino vie ezo ke nembango. Mokili ezo ke nembango na niveau moko ke so yo sakanité. Donc au tika la sima pe ko kamwa ni to bandaki lelo to bandi lelo le 1er janvier 2019 to komi le 4 au kamwa pe to komi le 20 juin au kamwa pe to komi le 20 septembre au kamwa pe le 31 décembre au sali le côté au récite aux autres tourner kaka. Problème makasi mingi ya nini? Et ali bato belé bazo landa ba faux ba pasteur, bato belé bazo landa ba faux leader, oyebi soki olandi un leader oyo azali bongo aveugle akomemu na libulu ezali nini liwa, libulu ezali nini kufa, libulu ezali na blocage, libulu ezali nini mitelengano pe passe na passe. Problème na bino ya libo pona l'église amabe na ba pasteur amabe ya mwana moni vie na yo ozoko rompre ozo continuer tourner. Alors lelo bato belé bani boateya mais batanga la bible te pe bazongisa bat na repentance te. Lelo on parlait sur makambo belé oyo na l'équipe banana outi Afrique na ye bana Manchester bazobenga, bana Londres bazobenga, bana un peu partout Paris France wapi bazobenga. Mais dossier ouais lelo ils allaient spécial Manchester parce que ngana bana na Manchester na moko ya bateau ba tomboli ville à Manchester pe moko ya bateau oyo ba banda ville à Manchester. Ville à Manchester banine ville à Manchester et banda na bateau belé ba utaka Nigeria ba utaka banzela makolo ba ye Londres. Le ba komi na Londres et simbagité ba kariba on bandoki nde ba kimi ba ye ko banda ville à Manchester. Alors naspe l'état pe mboka oyo et comment ils sont mutabwaki comme Londres ville mboka eza cher botel ya kimité ba komi kotina ba na ba province ba msuba Manchester, c'est-à-dire Manchester et ali ville moko fondée par des gens qui ont été des sorciers et qui sont venus fuir ici. Leur ba kimi awa ba changer idéologie te ba tikala kindoki na bango. Na lobité que ba nyos ba za Manchester ba bandoki non. Biso ba msusu to ya Manchester parce que les to comme na Londres to monique ba to belé ba obeta so maboko le ba za na ba Nigeria ba koma ba leader na Londres. Ya biso ba ino biso to que nous créer monde asika. Et c'est qu'à autre côté idéologie parce que idéologie il y a pas ba Nigeria na ba Ghanéen côté là donc ils ont bien été il y a autre comment peut ba côté alors les peut côté yo ils ont ba bana mususu obiso bengisa tant ozu mukando sali famille réunion sali moi sinon na bana baye ba petio mpe ba tikala ke pa ba koko na bango ba mususu ba tikala ke pa ba grand frère ba grande sœur ba laisse bango kindoki alors to inviter bango de ba komi awa ba sangai na bandoki ya kala ba lakawa ya ngo mona désordre pitopal. Mais pour nous longa il faut un esprit en Zambé, peut vie à prière, peut osala mutu oyo, attendre la Bible, peut aller la Kanzambé, aller la Kanzambé, osala adorateur en esprit et en vérité.
Il y a des belé, batang la Bible trop, batang la Bible, bakeli felo na Bible on a beaucoup. Alors on a autant la bino, ba commandement nzambe na longo le kotipo, ils ont émission nzambe pour na respect na autant la Bible na kotité. Parce que ça va te belé, ba sakana na maman nzambe. Tozali bon Exode 20 les 10 commandements. Alors Dieu annonçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Wana, nzambe mutazo pesa mibek wana bana Israël. Mais ba misusu ba komisa basi na bango banzambe, ba misusu ba komisa mibali na bango banzambe, ba misusu ba komisa biloko olia banzambe, ba misusu ba komisa ba pasteur na wana basa ba pasteur na banzambe et pourtant ba sorodion. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, yo nanda kono za bike ko point. Aux an effigie, ba msu bazui ba branamiste, ba sataniste puis ba idolâtre. Bazui elongi a acteur moko américain à ça la film beaucoup comme ça moi Jésus. Jésus n'a pas laissé d'image. Jésus c'est ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, ça dit que tu es un menteur, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne prosternas point devant elle et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père en fils et jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nzambe a puni sarati, a puni sarati de père en fils, de mère en fille, ti na 4e génération bato ba inaraï. Alors, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Okotanga komo nzambe pamba pamba te. Bana na bino bopesi ba komo ba Elohim, ba Adonai, ba Melchisedek, ba poni bopesa ka mbana na bino komo ba Judas te. Judas pas zaki apôtre nzambe te. Bino bokoma kozwa komo nzambe obambi mwana, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim. Donc il a dit que au péché, kotanga komo nzambe pamba pamba te, ko pesa pe mwana no komo ya nzambe te. Soki omoni ke na zolo ba mabe etalio. Alors, tu ne prendras point le nom de Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour les sacrifices. Bato belé église bakendara bien que ba pasteur belé awa na Manchester awa pe na Londres na Paris un peu partout. Ya lukuta ba ali mais ya solo ba ali. Awa na Manchester to senga na pasteur moko ozwa ki mbongo ki osomba salle ya bato église. Ozwi ba mbongo belé lelo comme ko futela obeta suli solo salte bimisa mbongo abatu parce que jugement nzambe ozwa yo. Job Ndokiski. Alors, mais le 7e jour est le jour du Seigneur. Ah, il faut tout le temps qu'on ait dans l'église. En réalité, l'église est dimanche, mais sabbat. Sabbat, c'est le samedi. Mais quand tellement franc-maçon, l'église est comment infiltrer Ndoki, comment pasteur, pasteur Mogo, à Manchester, à côté à ceux qui à Bolton, bandimi babenganaï. Nzalambila Musa ne kolinga basi abatu na Manchester babengana ye na bandimi babengana ye pasteur wana Nzalambila babengana ye na bandimi na Manchester Musa ne kolinga basi abatu so lebo bino bobengani pasteur bokomi okamba bino moko est-ce que nzambe mutatini bino do bokobimisa so un faux pasteur boze belé a proverbe asazongeli bino avec fimbu pour nous corriger et ta servante, car en 6 jours l'Éternel a fait les choses. Honore ton père et ta mère, que tes jours se prolongent. Honorer papa nona maman na yo ezana litomba ozo ko prolonger ba vie na yo. Mikolono ezale belé na mokili so ozo to sa tata na maman. Donc le contraire ya kozanga ko to sa tata to maman ozo ko diminuer vie na yo. Alors bino wana poto boza ba impoli bo respecter asu ba papa na ba maman te ya wana bo moni ba te belé ba okufa na âge mo assez okufi parce que ça sous la malédiction. Awa na oloka mututé nazo te asa malam nazo tanga verset biblique. Alors balobi tu ne déroberas pas, tu ne tueras point,
Tu ne prendras point la femme d'autrui et tu ne feras pas un faux témoignage. Donc, kozwa mwasi ya mutu te, ezali moko ya 10 commandements, oyo Bible lobi, kozwa mwasi ya mutu te. Mais awa na poto, kozwa mwasi ya mutu, ekomi nango blague, ekomi dada. Somme kutu ezolo ba mutu, oyo azozwa mwasi ya muninga na ye, azui likala moto atie na motema. Donc soki yoza champion ya kobima na basi ya bato, ezali ke ozora likala ya moto otie na motema. Siko okende na ndako na yo, zwa likala moto tia na motema, o rêve ndenge nini elamba na yo ateza ba courante ba valeur ndenge nini, o rêve ango ke ekozika. Ekozika pe ekozikisa motema na yo. Alors na ye awa lobi nazaki na couloir na yota la match à Liverpool na Manchester City. Alors awa nazo pesa ba bonne année na ba Guy Bochard ba prêtre vraiment à Manchester. Nazo mona ba Hippo Makela, nazo mona Vivier Bonzeka, namoni Vincent de Paul, namoni Salon Edo Coiffure, Titi Blondine, namoni wana ma staff nanga donc base nanga, namoni Patrick Lomenja, namoni do ba prêtre tout à Manchester. Namoni Roger Bosingwa, oh, on fêté 50 ans anniversaire. Namoni donc ba prêtre tout à Manchester, ba o ba yamba kinga ba petit nanga loko la Jesse o azali bongo. Président ba jeune a pesa rapé ba conseil à Manchester comment ça on a problème moi c'est benganio so za jeune benga petit na bino Jesse président na bino a yamba yo a ko place place ko lala a ko memo na restaurant Olia. Ngako tu na uti ka Afrique na komi boy. O pasta faut y a na salon Edo na yebi ko uti Afrique wana fonte président ya ba jeune Jesse grand sapeur ya mboko yo appelé na fond nzamba pambola et puis moi enveloppe a 10 minaye a pesi nzamba pambola ba petit na solo wa ba uli to kutai na ye 10 yango pasteur na yebi ke ba mapasa ba fete ke za fete ya ba mapasa mais na invité ke tepo yo ni roya ba mwana te mais 10 nangango petit nanga wili bilele. Bonne année, ayo zonga chef makar na yo pasta na bike yo zo kumbate ba course nyo so place okende benanga. C'est ça vie. Mais là na leki ba lobi pasta yo yembo ke zo zika na mboko to zaka na pasteur te pasteur na biso za yo. To benga god de la diaspora pa yo kataka makam. Tala makambo za na mboko yo mwana mobali moko azalia na boy kotanga komona ye yende a fournisaka kwanga na Manchester mobimba. Mais mikolo yo ana grève donc kwanga eko zanga na Manchester. Parce que moi, mobali, oh, il y a un problème dans moi, mais moi, si je suis une église, que semble dans la restauration, à Manchester, à Koutani, on a vu ce comme Paulin, oh, à moi, si à Koutani, qui cherche moi, si qui tord, moi, ça n'a pas donné, mais Paulin, na église, na bango, batiki Paulin, a tika moi, si nanda kwa dinobala, moi, si à Moutoumoussous. Moi, si à Moutouana, na Manchester, à Saraka Kwanga. Et Moutouana, à Nia Koufa. Azolela babi proverbe soko lobi li kamute po ba pasteur tout ba ko lo bangote ba hypocrite ba ngaka ba to na l'église mais kata makamute. Alors Paulin oza frère nanga na éviter soko za mukolo nanga toza jeune frère na menasi oza peut-être oza âge moko bien na oza mukolo na yo bien oza mukolo nanga mais na le tant que pasteur tala moi si na moi si kitoko tika moi si abato petit nanga frère nanga soko lingo vivre bien na bino nyoso tout oyo bomimona ka ba boga atono kitoko bien te oko payer forme na ticket marche parce que ba tout ba ko payer forme kuna ya faux prix a mbengi saper musana yo kolinga basi na ba WhatsApp kolinga basi na ba Facebook ko boba ba mabala bato Bible lobi mutu azo boma libala bato mutu azo bimana mwasi bato azo mitia moto na motema et moko ba commandement ya Nzambe 10e commandement ya 10 commandements kolinga mwasi ya muninga na yote boloba proverbe yo kutu ngana lingi mwasi ba tuté ngana linga ba sa ba tuté sorry ngai soki relation esimbite na kena bali mwasi musu selon la Bible na linga ba sa ba tuté na vai na mboko yo na Manchester plus de 17 ans boti ko ngana ba busoba te et puis na moko ko akondana ba busoba. Alors, nazo senga na bateau yo ba ebi Paulin. Nazo senga na bateau yo baza ba kambi église place fi wana. Mama wana za mama bana. Ana mobile ne baza na matata.
bino boko bali se mobali mususu opaza na matata na mwasi na ye. Alors bozo mona ke eza vie, bozo mona ke boyebi nzambe, bozo mona ke ezaki feti, bokepe kobina, bobi pe babalani. Wana eza ekobo pe ezali koluka conflit na kati ya mboka. Le na ye bona ke mona déjà la police na bi police na ye, numéro na nga téléphone nango 0044 0044 79 4 0086 Alors pour numéro na nga like ebungi ba mendre to ba meka ko benga bino po ba pesa bino ba rapport po na nga na sina ye na na chicote po na zong sabatu na nzela. Donc nga mo déjà na ngene komitika na la police po na yebi bo benga ke belé après mission boko ki nous funda. Au lieu de se repentir, Paulin azali papa ya batu ana bana na ye na mwasi ne ba out Afrique ba na conflit au lieu de sangisa bango bino bo appuyer ke no bala mwasi ya mutu mususu. Mutu wana za angolais. Boye ba angolais ba bunda guerre. Aluba lingala ma angolais. Soko esprit ya ba zaboul et kotier. Soko esprit ya ba taliban et kotier a se venger pour na mwasi na ye. Makile kotanga lobi bolo ba bandoki ba ali. Mais bandoki ezali bino batu tu bo keneki na fête wana boyebi ka mwasi ya batu. Bino ba pasteur nyonso to bo isam o Paulin na mwasi ba samba na église na bino boyoki yango bovandi nie. Po bo ba faux ba pasteur, bo ba star solo ka bo kota lifelo parce que boza ba injuste. Yango ngai proverbe 30 na ye likambu oyo na yaki lobi na couloir na otanga ba kombote na pesi Willy Motopamba mbote na Géraldine na pesi batu nyonso to couloir ba mbote bazaki ba témoin ba yoka ndenge batu bazwa kolele pa na proverbe ozokata makambo bata Paris ozokata makambo bata Londres makambo ya Suisse makambo ya Canada makambo États-Unis mais ya Manchester ozo bate pona nini garçon na koti na ndaku ali komi boma et puis asali grève a rotsala su kwanga te na ali na kwanga te bino atolia kwanga musali kwanga yona bozui mwasi na ye asali grève siko kwanga ndenge zo sila na Manchester bosoma kwanga. Alors Bible pesi biso ke mutu alinga mwasi muninga te. Mutu abotola mwasi muninga te. Mutu pe azwa komwa nzambe pamba te. Alors, ezalaki petit déjeuner à l'élo sur rappel il y a un verset biblique les 10 commandements. Kolinga mwasi mutu te. Luka mwasi nyonso to ozwa oyeba bakabwana kina mobile ne pona nini. Soki baza na matata ko tia mutu na ote. Parce que mingi ba okufa awa likolo ya sangisa bisimba kolanda basi abatu. Oyebi ndenge mwasi wana basala ba démarche te po alongo Afrique comment. Oyebi te mwasi wana na mobile na ye qu'est-ce qui n'a pas marché. Yondo obongisa. Alors bino ba pasteur ya mboko yo. Je vous tiens à l'œil. Na yo kasubu zoba ndenge wana sala na église moko te basi mwasi abata bala bo balisa ye. Wana siko pasteur au revenga mali ko soit porte à parler non au délivrer parce que wana ezali ko sakana nzambe. Yaki breaking fest ezali breakfast on a ba breaking news. Yaki breakfast ezali bon petit déjeuner o azana mato yoka ayoka. O azana motema kondimandima. Oyo azali na repentance te or sa repentance te akokota lola te. Bamso ba tuna me pasteur na sina pesa mwana kombo ya nzambe. Oliba pesa kombo nzambe pa mate. Longola kombo ya nzambe. Vrai kombo go pesa mwana no kombo ya Judas. Azaki apôtre ya Jésus. Ogo pesa kombo ya Pierre. Ogo pesa kombo ya Simon. Il y a plein de noms dans la Bible. Pourquoi quand nous sommes comme nzambe ozwa malédiction ya pamba tongo. Donc faites ces bandits. Année asike bandi. Yebango ke anezo ki mambango. Pena suka awa biso ba Congolais ba Zaïrois tokola na idéologie tolingi Zaï liboke moko tatabo moko ekolobo moko bokonzibo moko partibo moko donc biso ba Congolais totika makambo ya ba division ya ba tribalisme toza moko ce qui fallu la gagner parce que yem ta gagner l'élection to beteli maboko ce qui peut balobite Félix Tshisekedi ta gagner l'élection to beteli maboko po ba Congolais ba vanda to appuyer bango simande to sali chasse au Rwanda. Merci. Journée maintenant. Hier soir encore.